na chiluba tolobaka mashi wa mumeno. Mashi wa mumeno eza makila ebimaka na kati ya mino. Soko bwaki omelinda bu nda mobwaka. Baby aza mashi wa mumeno na ngate. Na pesi parabole wana ya kolobaki naza maman. Baby abengaka nga maman. Abengaka nga mommy. So utene mommy. Il y a des femmes comme ça, dans un tournage, je me sabato, oh maman nanga. Excusez-moi. Elle sabato, oh maman nanga. Mais et ça la kanga passi. Tant que baby avant d'aka na télévision boye, azolo ba mabe contre moi. Moi on a peur de moi. Pour na ba makambo, oh bolo ba na TV, on a yebité, on a salaté. Pourquoi? Parce qu'on a pour ça au créer base. Ils ont son attend, bayo kayo bayeba. Si que yo zara moi si Jerry Cobetox et que baby moto ayaka oboto la dans mobile on bazolo bobima baby aboto la mobile ça Jerry Cobetox. Je suis une fille bien. Nous avons mosquito ko. Pourquoi vous avez la qualité qui nous merci. Tant que ce soit au sur internet. Pour battre bayo. To bayeba yo. Lobby pour problème. Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Salut chers amis téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs à travers le monde pour suivre votre émission Les News des Stars Nakati. Yachana Bino, la voix du peuple, Siti Abian, nous tous, Totu Olanda, élément Moko, Oyo Karine Yamado, Aotuko Sala, et Otuko désolé tout à l'heure là, na niveau Yachana Biso, tout le monde Karine Yamado, Azo s'est déchaîné, Azo expliqué, Marambe Komelie, mais toujours appelé à Batubele, Azo comprendre c'est quoi en fait les problèmes. Et il y a tant de choses qui se disent tout autour de l'artiste Star Nabino Bolinga Ming, c'est pourquoi on s'est dit on doit descendre sur place. Ça vraiment c'est une exclusivité au Karine Yamado parce que Azana est amoureux au sein mais tellement Alinga Rabino Ming tellement Azana posa ya ke bino bafana e bozala rassurer ya makamna ye yango accorder biso interview au Karine Yamado. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Boni. Moi Mouké. Karine Yamado chaîne Karine Yamado TV. Hein? Karine Yamado TV. Abonnez-vous vraiment massivement. Karine Yamado. Vous s'abonner vraiment. Tobaki to salama na site na biso. Tozo meka olamba po elo nyoso ba meka kape ba ekolaka. Expérience on est facile. Chaîne YouTube tout ça ko sala moi facile. C'est pas facile. Ko sala site nanga et sala ke na se priva vraiment na mambo belé vraiment. Na se priva nga moko ezala ko lata nanga ko lia nanga ko sala ki bo mwasi nyonso na se priva parce que ezelo mo esengaka ezelo mo esengi nga sacrifice makasi site. Donc je ne savais pas que ezala bon, je croyais que c'est facile. Mais c'est très très difficile vraiment avoir une site. Donc ce qui osa na molendete okotika. Voilà, déjà plus de 5000 abonnés sur Nabosen. Bientôt j'aurai 10 000 abonnés. Bientôt 10 000 abonnés. Oui. Ah waouh, félicitations, moins d'une année. Merci. Oui, moins d'une année. Moins d'une année, 10 000 abonnés. Et na moni oza mingi plus ba programme ba théâtre ka le roi ba Top Vision, le roi ba Belle Vie TV. Oui, je salue Top Vision, Yves Bamba en passant et Belle Vie TV aussi. Je salue en passant. Oui, naza vraiment la vision. Il y a côté kaka plus théâtre. Nenzala na mpe ko zana mpe na tambana na nzela moi imo na ba fan nanga ikosalama na plus théâtre na ilubu na kati ilubu. Oui. Voilà, ojo évoluer na yo tranquillement banzunzingi na yo et personnellement relation na yo na ba bandeko na yo bosara musala o izane relation nanga na bandeko na to sa musala eza bien toza bien. Et parce que à moi, je n'ai pas de problème. Donc,
nalingaka vraiment pe kozana problème na ba collègue té parce que on ne sait jamais dans la vie na lubango chaque fois naza la fille mona misana ko sika mais na ça rassemble té ce qui problème ezali et que ce qui considère que mutu moko boye asali loro mombo ki na ça sembla na sekisa ye po bato ba mona ki na sekisi ye po na sepelisa bato na sala angote donc une fois ce qui mutu asali nga mabe na otiko aux en distance ndenge lo bakana fille moko lobi ke na limbisi na ngayo na kosolisa yo na kosekisa yo mais tozala no en distance de prêter. Voilà, aux alara vrai, des balobara, donc aux alara vrai, aux hypocrité, donc aux bien en moto, aux bien. Oui. Tozu sango, tout le monde à niveau d'internet, Karine Yamado, c'est des chaînes. Qu'est-ce qui s'est passé dans Boutou à Lobby? Lobby, nazaki na tournage à Marie-Jeanne Bololé. On était Tozaki, Mimika Bongo, Cardozo était là. Tozaki na papa Lianza, nani papa des Souko, si je ne me trompe pas. Comme Bozoki Mangamoukie, un collègue à nous, on était avec Eyenga, Tozalaki na Marie-Jeanne Bololé. Puis Barcelone pe azalaki na tournage donc tozalaki biso nyonso et malgré barka qui na moi retard mais to tournaki biso nyonso tosalaki musala et puis nazongaki nda couvert c'était 17h si je ne me trompe pas vers 17h et mutaki kozonga c'était ma mère parce que maman nanga akatsaki lobby ayaki awa nakini azaki awa ayaki awa lobby dimanche akatsaki le même jour et puis tanga ye nanda ka kutinga te abengi nganda ko eza ete ndako ekanga mindeni na esi non na musala atunga wapi na expliquer ayeti na niveau ya musala tanga ye après la esi Marie-Jeanne moi na continuer gag wana monsieur c'était comme na 4 gags c'est bon il faut na kende parce que maman yena pas aller te fona kile le kolia donc fona zonga na kesa ele le kolia na ye to koti na ndako na maman to fa na kati ya chambre to solo na solo to kokai ko solo la maman abimi akina tikié parce que aza en ville na kina tikié na zongi na lupango na biso nde zaka ba jeune garçon bazaki na basi na bango bafanda ki libanda basaki neti staff libanda ba omela et tout nga na ena na koti vas-y nanga awa parce que toza deux locataires na immeuble toza deux vas-y nanga aye alaki on pas benga nga mabo kilo ana zemi abenga nga mabo kilo albana na bala moane abina ma kilo na bimi na ebisi OK pas de problème atunga utika linga bien na tika lelo no bima obima tenga bi yo ebi bien ke na bima te na tambola te donde na tika liboe na tika na katanda parce que tanya za ekite tanya c'est ma bonne aza ekite na tika na katanda ko na koti na bloqué moni ba porte na nga oyo eza maman le pong na nga maman Chantal avant daka na Londres ba porte oyo euti Londres ba porte ndako oyo ba benga ngo ba double vitré na ete sur na prononcer ngo bien soki o bloqué porte oyo na bloqué porte na ya couloir po mutu abeta na yoka fo beta porte makasi po na yoka yo et fait que na lala nga moko na bloquaka porte ya couloir parce que na kotika ngo polélité ezaki vers 20h tozoke 20h tozokende 21h na koti na bloqué ba porte na matiko ya mbeto maintenant so na téléphone pongi yibinga na lali na lali na yoki neti na sa pongi ba obeta porte na fungoli porte na nga ya couloir na yeba rideau ezaki ozipama na tomboli rideau na mon garçon moi lati bodio orange ya rouge na kilota kaki ya vert azo na beti boy na porte na chewe nini abina nga yo na kati nga libanda to sola ndenge ye patinga boy nini donc comprendre que to sola ndenge nga bine loba o bima fongola achenga fongola porte na fongoli porte na fongoli porte na temika na kati ndako na tunye oluka nani abina nga
batindi ngai nazoluka ya mo ya mwasi ya mulai ya pembe ngamini ya mo ya mwasi ya mulai ya pembe kombo ni nani yo ebo ya mbabatu te directement voilà yo ngana kata ndaku ye atemi na veranda te wana siko na sina fungola porte yo ebo ya mbabatu te boye ngana yo luka yo oyebo ya mbabatu te ngabi na yebi ko ya mbabatu te ozoluka nani ya moko ya mulai ya mwasi ya pembe aza nani ozoluka nani oyebo ya mbabatu te boni bweko ngana loba na yo oh même si longa biso porta ndako nanga abanzo kita na étage azoloba siko na bimi era komi na se na bimi nazotala siko na se namoni des jeunes garçons mo bavandi na kati ya parcelle oyebi bango te nayebi mpe bagarçon te mais bazalaki bana ya quartier parce que bakolo lupango mutu te azalaki na lupango nazalaki kaka nga moko ndenge bavandaki libanda babanda omela mutu na mutu atemi akei bamutu te azalaki to nazalaki kaka nga moko na kati ya lupango mais na bagarçon wana mibale bafandi na se ndeka bino boye boleki kuti bato na se batuni na bamino mpe bino te bomati oh na kiti na esi garçon na kanga na porte wana na kiti na se na tuni papa oza na problème boniko nga na ye yo yebi teke batindi nga bi batindi yo epa nani batindi nga na benga jeune fille mobo ya mulai ya pembe na bi jeune fille ya mulai ya pembe kombo na ye nani mutu o batindi yo obenga boniko yo pena ye oyibo ya baba tuto insolente boye ndenge ninga oh mais yo kamusinga mutu atindi yo eza nani nga na ye tobandi deba mbamo na kati ya lupango po tobimi boye soki mutu oza mutu ya moto oye kozwa mutu na kati ya lupango oyo omemaki moto ekozala na distance mais ye atie moto na porte de façon que soki asali action yaka kobima matina moto mba moko akei donc azwi distance ata ya depa te place moto eza natindiki ye nabimisi nga bima nabimisi libanda moto ekoluka yo ozobude wana ye garçon moto ekoluka ozobude nga batindi nga nabenga yo ozobude nga batindi yo obenga nga bon comme moto ana atindi obenga nga olakisanga moto oyo atindi yo obenga nga mbamo na bloqué awa nakangi awa leta na ngi nakangi amati moto alingi ademare moto nakangi ye ye moko anda okumba moto nakangi ye natomboli ye natomboli ye temake azalaki nzoto miki ana poite moto ebouge moto ekoyi nakangi ye na nzoto nayebisi ye okokende te il faut lakisanga moto atindi yo obenga nga azoseka nga bine ozoseka ozotrouve mambo eza anormal eza normal okokende te bango garçon mo azalaki en face bato babandi oyati bitumba mwasi na mobali baobunda bitumba ne kishasa ezanga makambo te donc so bamonaka moto baobunda mwasi na mobali bapusani bapusani le mec abi tanti ya abi sérieux sala théâtre tiko sala banga bi yaya nazaki ya kolala moi mobali wa ye tili boso porta ndako nanga azogangela nga na comprendre na gangela nga te pona nini na yebite soki za problème nini donc na comprendre te mais j'étais émotionné nzoto bande kolenga nga makasi mais na comprenais te na setena ki ndenge nini na komatina niveau ya okange ya saisir ye ti bato baya garçon abi mais yo boye date garçon na ya ngambo abi mais yo boye date biso vandi en face école to moni yo ndenge oye moto na bino euti likolo direction ya Shaba oye botelemi bokiti de mais makelele bandi na kati ya lopangu nde place garçon na abandi kokende coin ya mur mais tema ke to bande ko solola to teke garçon na azo donc bayaki lokwa mibale bayaki deux garçon a lobby azana lox akati coiffe mais azana lox et pesi kita na garçon wana ba jeune garçon pe en tout cas vraiment merci na ba jeune garçon makanja ba soutenir nga to kotia na kati ya lopango to bloquer moto na to kotia na kati ya lopango téléphone na ngo na poche et pelati ote zana benga ya yango bimisa kasi téléphone benga ya yango o atindio téléphone ezo pelate téléphone ngo za ba téléphone mwana na mikebo e panzana kutu donc ezo mona ngaki oyo ata o charger ngo e pelate bozuye bokene na la police tozuye to kotia na kati ya lopango nde tobengi ba policier natindi ba kebenga ba policier avant ba policier baya parce que nazaki nga moko
na bengi bandeko na nga bayoya bakousin na nga bandeko na nga bacousine na nga bayoya wana nde tozwi bandi babete nga bite bobeta ete to protéger to ba problème eza auti wapi aleki banda ko ebeli boye aye komatati awa ndenge nini nde babengi bapolisier baye bazwi ye tokeni ntina sociate ya tokomi na sociate alobi ayaki na garçon ngo na ayaki na la fille azalaki na fille moko boye aye kotika ye na direction ya Gambela mobali ya la fille wana nde ayaki kozwa la fille nde ayebisi eke okatisa na ngambu okota après 30 minutes oya kozwa mwasi na nga na lopango nini ona lopango étage nde abalukaki akendaki après 30 minutes yango ayaki na lopango étage po aya kozwa la fille soki otemi na coin ya Gambela ti okoma na direction ya Shaba toza na presque 4 étages po eza na fini o moko eza inachevé o baotonga awa bamapango ya étage wana nyonso aleki ase retrouvé na porte ya ndako na nga tant tokomi na la police tellement que tozalaki déjà butu ba 23h tozokende ba 23h toyebisi bapolisier wana nga fonaki elala na zunga babi bozonga lobi na ntongo boya tosambisa bino bakangi garçon atie garçon na kasho tozongi na ntongo tokiti tokomi kuna ya tokomi kuna babandi kosambisa le mec ya babandi kosambise garçon wana lobi azwaki nanu kobomba ye garçon yango azalaki kobomba nga na isenga bi te garçon wana lobi na yo bien bozalaki 2 personnes bolataki noir garçon moko alataki noir comment c'est possible yo kotaki na kati ya lopango tiki mutu libanda donc yo zalaki wana batindi yo kendo tala position oyeba soki azana banani comme ça biso tokoya kokota c'était ça ote awangani à ma grande surprise tovandi boyende ezalaka babengi famille na ye peye bautaki soki kote ya matonge bakota sakala mokota ya matonge garçon yango mwasi na ye ayoya wana na mwana abine o mais yo ozokamusanga lobi na buto temi na 2 garçons balati noir bagarçon na bayebisi yo omema bango yo boyi bongo ebandaki ndenge nini otya garçon na moto oya na ye kote ya garçon a décrit ye pezaka le même garçon aza balox mwasi na ya lobi bazalaki 2 garçons moko azalaki na balox bango nyonso 2 garçons balati ya balox noir mais moko azalaki na lox moko azalaki na lox te parce que oyo bayaki ne awa azalaki na lox nde nga na koyesa bango omoni lelo tosoloba boye pota mosusu problème ekomeninga te ata bato bazofinga na internet bazokomante baoloba ba n'importe quoi esenga mpasi makasi tokomantaka mpona bozoba te ou soit mpo motu ye moto asaki émission liboso alobaki ka ye nde aza na raison non naza na temps erotanga bakombo ya bato te Karine Yamado naningi otikelanga temps na nga nazosala émission au moment où nous parlons tant bokomi na garçon na niveau ya bakonzi ya mboka garçon wana atangi kombo ya nani atangi kombo nanu ya mutu te jusque là dossier eza na IP crime bazolandela yango tokendaki ne kuna parce que bamemaki ye moto ne ezalaki mpena ya sika bajara bamoto oyo babike moto wana ezalaka bamoto esaka bacrime et puis moto wana soki moto asali crime azokima mpo bokanga ye c'est difficile donc fo ozalaka na moto ya bongo mpo ozwa ye parce que eza moto oyo eza makasi koleka bamoto nyonso eza genre bamoto ya bacourse moto yango donc et dossier eza kuna donc jusque là atangi na kombo ya motu te mais le mec alobi moto atindi aza artiste garçon yango babengaki artiste ya kutana ni wapi atindaki bayebani ndenge nini je sais pas kombo na ye pa atangi te atangi na kombo te alobi moto atindaki aza artiste nde ntango alobaki bongo opeji wana ayebisinga mpona nakoma ekolenga nzoto ekoma ekolenga na ndoko kasi kosupporte te nde ayebisaki nga ke zonga ndako tokobenga olobi na ntongo mpo topesa yo compte rendu ya makambo nyonso soki atangi kombo toyebisa yo soki atangi kombo te toyebisa biso tocontinue barecherche
pour te découvrir mutu nini oya sali parce que eza normalité mutu ya bongo a se retrouver et pas no ayaki koluka nini et puis mutu azaki nini na likolo mutu azalaki nani. Voilà, Karine Yamado au Sara théâtre et là on va bengi réputation na personnalité basomba ngote. Il faut protéger au moni lelo moi je il y a aussi le temps de lire le message tout solo là ils ont une mission ils ont une façon pour na yo pe éclaircir batou pour ba comprendre ma ramener ça comment on a baby na makambo yo to ça mission na baby limbisa na za vrai baby tant azo beta di solo alobi que tendresse joue bazo betaye alobi que yo Karine Yamado o mema bilamba na ye na ndaku yanganga bo belisa mutu et tant que c'est l'émission na tendresse expliquer biso ko kabwana ya baby na yo ezali que ceux qui comment ko c'est la baby makambo kazo bima na mobali no moko yango bengana kaye et a fait yango tendresse ayambaka na ndako donc le fait déjà que batu bayoki que bébé banoko fanda pa na yo o kanisela mabe o kosela makambo kazo wana mba no bengana et que tendresse atangi su que yo o memaki bilama na ndako ya nganga c'est-à-dire batu bamoni déjà ninge baby mikolo c'est tout le monde qui fait des émissions contre elle yango batu balobi batu bambi que non c'est-à-dire par rapport na yango po ye na su que Michel lobaki que année oyo batu tout bazo luka shit na ye bakokufa nzamba kubundela ye tout ça il a même pleuré c'est-à-dire que batum suba kenango c'est comme si que ba mabe oyo sala baby o mema bilamane na ndako nganga o bengana ye tout ça yango lelo ko musala ba retour oyo lokolobelo boko biso na chiluba to baka mashi wa mumenu eza makilo ebimaka na kati ya mino soko bwaki omeli ndambo bwaka baby aza mashi wa mumenu na ngate na pesi parabole wana ya kolobaki naza maman baby abengaka nga maman abengaka mommy so kutene mommy il y a des femmes comme ça toza na tournage moko boye azo sabatu oh maman nanga excusez nga ay sabatu oh maman nanga mais esalaka nga pasi tango baby avandaka na télévision boye azoloba mabe contre nga esaka nga pasi makasi nazaka na mbongo pesa baby te na pesa baby affection nazaka na loko ya kosalela baby te na pesa éducation pendant bata o baby asalaki na ndako je suis pas là pour na loba makamba baby na ekoloba makambu oyo ba menasaki nga lobi na salika synthèse mukie mutu o abota to o ya mesana ko bokola batu to o ya bokola ka batu to o ya edaka batu on comprendre makambo na lobi baby asa mwana malgré tout ça biso nyonso bana série 8 biso nyonso bana série 8 peut-être so na pesi age na TV na ndenge batu babengaka ngai mutu so akokamwa o azande age ne mais c'est pas important na lingaka batu babengaka maman parce que na lingaka respect je suis pas déjà ya ba fille oyo ba mesana ba ranking ba tiraillement bendanga kuna zonga non na kokabilo kwa na te na vie normale na kokano mambo na te alors na vie artistique pe na kokate to ke na paramètre à tendresse c'est un louba je suis un louba côté même ma mère je suis on est une famille. C'est une sœur pour moi. Azalo kwa yaya. Yaya ezaka te bobota malibu moko, bobota ma papa moko, bobota ma maman moko non. Tamso tendresse akabela kanga mbongo te, netamso apesa nga maina mila. Ba makamusu to loba na TV, muto loba ne kaka po azwa base to pa ba mona ya za. So baleka na télévision debi comportement baby koleka nga zate baby azana ba parents na ye na circonstance ni na comment va na pas ya mado parce que loko on a plus important pour na batu ba yeba parce que azana ba parents na ye mineni ni ya yoko maman na ye oloba ko fana na ye PC affection tout ça baby ne batu bazoloba ke o akenaka pa ba baby asaka boy non baby était venu chez moi na ndako
je suis à Kenge. Abi maman na place au Vandate. Ibana nini. Et bara baby na groupe nanga to sali ça na gérer. Aïe le rôle artiste nyon so ayo ça la test. OK. Et puis comment qu'il attend moko on doit faire dans deux chambres salon. Baby a le nanga maman na place au Vandate. Et j'avais une petite fille qu'on dit et pas bébé ça qui le roi leki. C'est pas important. C'est-à-dire, il faut vendre pas pour place au vendre des athées. Et mais total émission, il y a na moni na bukisenya parce qu'il a aidé pour peut-être non talenté na moni na titre ba commis nous ka gérer Cobetox azalaka mobile ya Karenia Mado a donc c'est comme si que yo zara moi si ya gérer Cobetox et que baby mutu ayaka robotu là dans mobile on bazolo bobima baby a botu là mobile za gérer Cobetox na pêche occasion pour peut-être des temps mususu bien monté ils ont les tout bateau temps en internet que baby ne muta baby sa bolingo na gérer Cobetox vous avez ndako moko na lobaka eloko moko soki naza o naza lelo eza gérer donc on changer malobalanga te wana kutata mukile kité sangani donc on changer malobalanga te soki lelo na Karenia Mado eza pona gérer ngana bima na kombo Babel to so ndabanga Babel mais na kutani na gérer na à cause ya gérer nga bimisanga na télévision ba fan ba changer nga kombo ko benga ya Mado na tikala excusez-moi na tikala ya Mado gérer za mutu asa ba qualité na ba défaut na ye. C'est pas dit que ce qui gère bimi c'est ka fille il faut azala moi si na ye toza a to kana ba chance o muta utaka na ngwe pana bango yana ba famille musu ba kana chance na bango ya famille ba benga ngo neti na ba kongo mingi ya rankodia donc atandenge nini la famille na bango ba kozwa kaka ezana mutu mususu na famille na bango azana malchance ata bimi libanda côté batu baza ata forcer na vie en zoité en mon épité na koki ko mikumisa te nzamba asalanga moi grâce akelanga moi bien pona sala succès et sengaka te ke funa kotandaka nganga pona sombe lamba et sengaka te ke funa kotandaka nganga na vie ya mutu il y a les hauts, il y a aussi les bas. Bato bakendaka kea azo sala bouete wani koma keloko mususu. Mais mutu na vie il faut kita faut pour mata. Soko mati on na dimension soko kiti ozuma yele po lobby o sala effort o koyate. Jerry c'est comme un frère pour moi. C'est comme une père pour moi. Pas physiquement, pas spirituellement, mais dans le domaine de mon sang. Ce que mobile oyo tendresse à lobby que baby abimara na mobile no mo baby ko ko bimana ezaki gérer tezaki mobile mususu pour tendresse so saki na émission lobby que eloko kabola yo na baby za abana ko bimana mobile na yo eza lokuta to eza ya solo et puis ce mobile so eza vrai mobile mo ezaki gérer Cobeto so ezaki mobile mususu baby abimara mobile na auto mo mikoli kolo baby abimana mbali na ngate baby abimana mbali noté donc mam tendresse à lobby akosi baby abimana mbali na ngate otika no singa micro hein nazo yebsoke baby c'est comme une fille pour moi et ce qui est asaka hypocrisie na miso abato c'est je vais dire quoi nakolo baneti mais autant lelo moko boya moi suspect parce qu'il y a une explication à tendresse jour wana après ça qui ba raison mi balé que au bengana ye parce qu'à no bimana mobali na yo tant on paye pas na bango ba tendresse ba bengani par mo bimana mobali ya petite sœur na mais c'est comme si aux autres démentir na lo ba tendresse pour dire que abimani na mobali na yo te sur raison ni ne sala ko kabana baby naza na temps otanga komba mutu wana te mais zaki mama mobali te to zaki mobali temps na lo belongo pété isa passer na eseli kaki donc c'est pas important. Mais bokabwana na ipona maka mobali te et l'homme sur la pression mobile na donc c'est fois bo excuser nga pour na terme fois coucher na ye so coucher na mobile na c'est que signifie que abimi na ye donc abimi na mobile na te
tozotala bilo mon internet mikolo yo ngazo ide yo po to sokola pena nzela na yo tout ça banini okena no ndako nganga te po na baby nakota ndako nganga te na biso ke bébé azaki mwana mami parce que lelo yazo ya ningazo lela na émission azo l'accent on dirait que bazo bozo bundisa ye baby bozo bundisa trop étoile na ye moni mama na nga moni mama abotinga bundisa bujal moni étoile na ye tout ça moni mama abotinga mama na nga pona ba kombo atangi aba mema na ndako nganga pa Karine ya Mado tendresse tout ça na bi yo kana biso na lobaka chaque fois toyebani ba famille te tokutana na musala tokabwanela pe na musala maman abotinga soka bimé atemia oui ça que je ne pense pas que c'est ta maman mais c'est ma mère qui m'a mis au monde ngana maman na tout temps na njalo ba camarade excusez moi estomac ils ont tout ça makasi na maman na tout temps na njalo ba camarade to partagera tout sauf rien soki na poso beta secret ya vie nanga oyesa maman nanga pour maman nanga trahir nga tant comment te on bete la bébé te soki na posa na sale loko mona se garder na se protéger donc yo expliquer camarade nanga était traité non sa maman nanga pour venir dada c'est ma copine mais toi kana ba limite à ma solo to sola kitoko to beta maso to beta kati to lobani mais vérité moko pe mona ya suka pe na bombi nazili mama na ngana bete mama na bengi allo mama ta pom bobo mama ta la boy to bete ya bébé kisi o to kumisaka o kisi soki ba peso ngo peut-être atamso ko simba ngo te kisi wana asimba kisi azaka nganga ngazaka nganga batu nyonso bavana ndako na bapakula mafuta na ngo pakula basela parfum na ngo bilamba na nga balata mbetu na nga bamata likolo balala mutu azaka na nganga mutu akotaka bandaka nganga biloko ne bosalelaka biloko ne bosimbaka mbongo na nga ya mutu mabe yango bato bapréféraka kolia me naza mabe so mutu naza mabe bokima ete mutu mo azoleka na internet mikolo nayebi te soki mpe aza pede soki mpe nini na oyeba te azo réclamer abani kofinga yo tout ça soki grâce soki nani c'est quoi le problème en tout cas nga Karine nayebi o mutu makambo te nayebi na nga Karine azalaka na ye bien na batu nayoka ona masolo ba conflit na batu te mais toki pede mo azoleka na te internet azo s'attaquer na yo tout ça c'est quoi le problème en fait tu reproches de quoi na nyonso ya zoloba bola muzoba maweza ngambo baedaka nzambe te des fois biso bato moki tosalaka soki nzambe apamboli yo oza na mwa 50 francs na yo omi kozwa bizwazwa nazwa koto sans le savoir otala lobi ta mosu kocréer le problème eza nango faute na ye te eza faute nde yanga motu na prochaka ye pembeni na nga so na prochaka ye pembeni na nga te peut-être nga loba basotis te mais temaki na prochaka ye pembeni na nga yango nakutana ona okutaka nango lelo eza nango faute na bango te faute eza yanga epesi nga kaka mayele ke mbala nsima ata ozangi place ya kolala place ya kovanda okolala na nzela donc de préférence navanda nga moko ke namilukela makambo mpo oyo eza ondire namilukela problème na vie problème on a kokutana nango te na vie problème on a koka ata mosusu kosala te kamwe koka te mais ekutana nanga akoza motema nanga mawa mpo na nini mpo nga nde mama lisungi mais esali nango kaka bien mpo ekolisinga en fait nakoli na makambo yango pota mosusu kanda fana mutu mutu apekisa kosala yango te moni bata mokili babo yo ozomonaka nde mutu anaza mabe nzoka mutana zo pexo c'est parce que peut-être ya kutana nango déjà avant mais nga sikoyo na oyeba te qu'un jour ekolukela nga problème pourquoi parce que tofanda bien tozolia tozoseka toza bien et tout et on a lobi eza pasi ona milukelaki na kati ya libongo donc naza na choix te pona comme toza na ba preuve na olinga te totanga kombo ya mutu mais mwana mobali oyo bazoloba bamonaki ye na moto ya moto
Maintenant soit identifié même ngai tant bolobi na comment mutongo na moni mamo mobali ya mutumo to yebi a sa rappel théâtre as artiste. Bon comme tu as la confirmation moroté to tanga comme ya mutute a mais mutu wana oyo bazo suspecté wana oyo batu nyonso makanisi zo ki kaka mobali na ye par rapport ya forme suki nenenge zaleli ya ba lox nenenge salelango tozo mona kaka eza ndenge mobali na ye mutu wana oyo batutu bazo suspecté wana ba intuition wana zo sala na so na problème moko particulier na ye ki akoko luka ona likamu moko boye bosangi ne deal moko boye ke e cause peut-être cause ya akolo na makambo to tanga na biso communauté mais to sola en parabole le mec a lobby mutatinda qui est artiste mais artiste ngo aza mwana mobali naza pour ça ça dit na ndenge na yo moko tant ba bi mwana mobali ba pesi forme na ye ba to belé ba pesi orientation même nga tango botangi na tangi mamo e koza na mobali ya mutu boyiti sikoyo yana bi mutu wana sikoyo na ye mobali na ye mutu wana yo mo na ba relation no bozala na bango nde bosolo la est-ce que oza likamo bosala ki ye oyo ko sala ye Vincent na lobaka nazanga yo lia nazanga yo mila nazanga yo lata mais nazanga ba problème na batute oyebi période makambo ebimaki na bark mutu na mutu interpréter ki ngona ndenge na ye na boya ka pe ko expliquer mais Bak, c'est une fille automesanaka, tukutana, tozo solola, toza bien et tout et tout. Et ba problème est commis, mutu na mutu ana fanatique na ye, fanatique a défendara fanatique na ye. Ordinary mutu na linga ami. Place na ko lobaki na vina nga ata problème leki na ko lekate na répondre mutu lisusu. Parce que ba linga. Tona loba lisusu likambu na émission pour montrer mutana ndenge ne azo comprendre likambo tango ba makambo e bandi batu balobi ba sa émission ba titre bazongisi na baki na répondre te na baki na lobate ba journaliste ba benginga batu ba benga batu musu to ko benga na esmo héros na komo viser na somba lopango héros na komi ko viser na sabamba minene na tonga école moko boye ba tiango école Karine Yamado ero na komo viser loko moko na asuna temps ya sa buzo baté les kana on répondre ba to moko boye non sango te ba loba ba olimba ba tika mais ce qui na lobi lelo to na zui temps ozo courage aussi ma micro c'est par rapport à loko ele kanela nga lobi nanda loba na ba commentaire ba finga pourquoi parce que ekomeli to il comme ekomeli te mo ye ba passe nango ezate soki ba publier ki ba tubi Karine Yamado mbeli libo support ndaku to ba lobi mindondo akufi wana ba chena ba page de bangwa lo bande ba lo ba bongote mais lelo attention ba commenter ba bi asa muyibi ba kana maoka bo ko zape kuluna mais ba kuluna ba boma ba tout ba kuluna ndi ba futa mbongo kindo sa ba action bakuluna wana so kutena kuluna nzela papier licheti pa kati opena litoi eke nenga telema ki bongo so ke coïncide ki na ki pe na courage wana te akitia ki a signaler mutu bazaki ni mutu ana mati aye akutinga moko tamsu ye na litaki po ana po na ngate bo sesko o wana yaki ana po ko likanga ero ndeto lo bani tamsu na hôpital tamsu pe na kufi mwana nga perdre nga pour na ba makambu o bolo na TV on a yebité on a salaté pourquoi parce que on a pour ça au créer base et on son attend ba yo kayo ba yebayo so on a pour ça au créer base ça nous sala maintenant na nyonso au subir comme humiliation parce que bimé na nzela baby faut tous avoir na comme on va nganga so ko pesa baby conseil au lo baneni et tant que moto fanda ina na ndenge obiki a di solo na yo abeta ngo kama be meboye abenga ko mami baby je vais te dire quelque chose tu es une fille bien oza mwasi kitoko luka oza na ba qualité ki bon mwasi
tant mosusu ozokosa na internet mpo bato bayoka to bayeba yo me lobi ekokozela mpe problème nde totambolaka boye na vie toyebani te naloba yango chaque fois toyebani bilongi kasi mitema te nayebi 20 ans de vie mais au 20 ans okanisa na kati nayebi yango te bato batalaka biso bayebi biso awa mais awa bayebi te lokoza na kati nayoki kanda makasi lelo na riske liwa lobi lelo bato baoloba makambo mosusu nayoki kanda makasi fanatique moi abengi nga alobi na nga tu as des choix à prendre ou à laisser et mosala no olingaka so omoni ke osupporte humiliation te tika so omoni ke okosupporte humiliation continue parce que eza mosala no olingaka alors avant ya navai na kati ya chambre na réfléchir vraiment trop. On n'est pas obligé d'expliquer mon tournoi sans comprendre. Je ne suis pas obligé. Mais mon tournoi pour comprendre, à comprendre, on peut comprendre. Yende aoyeba. Naza pe na temps ya oleka na TVT ya créer base. Je passe ce temps-là. Na minute yo, comme on ben un peu patron, nous sommes pour que boy, productrice. Donc ba comportement, ba caractère peut changer. Ou comme appelle roi productrice. Pour elle mutabengo productrice. Donc a calfio a chomba moko likolo a tombolu a memio likolo. Donc on ka soko mizongisa na CT. Pour na sina mati. Soki yo luka osalo kwa okitisanga po yo créer base moko et salo bien mutu aza juge ya solo ya biso nyonso yaka nzambe biso nso tolobaka nzambe mutu oyo ayebi ndeni ya okata makambo yaka nzambe tout ce pays ici-bas makambo nyonso tosalaka tofutoka na se awa. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense qu'on va pas prendre trop de temps na Karine Yamado azana choc. Nenga tukoloba awa biso ba congolais to comment espère il y a ba critique qui na ba conclusion on est prêt à tout dire quand nenga lobi so gezaki ba cheki mindono mutanga loba sous likambazate donc parce qu'il est en vie que son âme repose en paix mais on a besoin mindono depuis que vendredi to rozalawana pour couvrir ba événement. Donc mais tant que tu bazana en vivante beto c'est la terre kufa pour l'accès biso ndenge nini Karine Yamado ça très bien et puis le mot balobara bible lobi na lobango trop bible lobara mutel boso lobaka azara na raison mais ba yoko yoka partie adverse et puis ba examiner pour ba retirer conclusion donc engé loba te mutu so leki na télévision lobi likamumba na moko lobeza ya solo tout ça moi ngele na ba jima biso mais biso te ko ça conclusion te to lobi te que o Karine na lobeza ya solo to lokuta to OPB lobaki to batana ça lobeza solo lokuta c'est à vous de juger mais biso toza ko sambisa te meto yeka o pesa bino ba fait neni ni leka lobby bo comprendre yango et puis par rapport ya kombo ya Karine Yamado nezo tanga na makambo ya baby je pense que a éclairci bino kaza mwana et puis ya boyina ye ko beta masolo oyo ko apporter nango et le ramalonga te donc voilà Karine Yamado tokomi na suka ba je pense que dans les jours à venir toroye ba mutuni nazaki sima makambo l'état aboye ba lobby na tongo na rozala na crime tongo parce que commandant la pesi ba numéro et tout ceux qui na moni mouvement mo ya suspect et puis na la monter la ndako ces derniers temps avant na tana quelques personnes parce qu'on ne sait jamais et pour de koyeba mutuni ni azaki koyeba mutuni ni o azalaki naye mutu o azalaki naye wana parce que alobi artiste mutu atindi et puis yoza pe artiste donc déjà artiste des choses où coïncider donc naza vraiment na mingi on va je pense naza na choc moko eloko boyeba ni komela na te donc tant le venir comme makila na ba comprendre qui te donc eza que bino basi nenge za émotion na créer base et tout et zalaki lo mo boy yenga brisque ouais na médecine est explicable donc émotion bino basi des fois déclencher ba cycle na bino mona ebimi mala mo je te dis ebimanga pe non bongo te mais salama ki bongo j'étais et tisiko nazoka nzoto ezolenga ngata so so na téléphone et moko omona ekotsingani tina lela nazo se poser ba question na sali nini parce que muto azara mabe ba kimaka ye
bozolo ba à chaque fois qu'il na mabe mais boki manga bolonga pembeni nanga botika nga na zanga moko na lingi kozana batute parce que à chaque fois boza pembeni nanga na sa malamu na sa mabe et pas la mieux zaka mabe alors nangi na loba elo moko na expliquer mukie donc batika nga na zanga moko na boyi na kufa na tika mwana na botika mwana moko na vie et mwana nga azana na posa na maman biso boti biso belete toza 6 bandeko nanga bana posa nanga maman nanga aokosa 50 ans d'ici là donc azana na posa nanga et lobi nango ye mokabi mwana mulai munene boye akwea siko akufa na kotambwa na makolo to na osa ndenge nini donc ata ye mo maman aza émotionné donc pour moi na oloba eza musala nanga na linga théâtre makasi na linga kango makasi parce que na pour ça théâtre et pas fou na loba chaque fois na linga musala nanga makasi otika soko moni na zama be muto azama be bakima kali bapusa na kapemi na muto azama be baluka bato bazama lamu na zama be bamuata bongala na zama be bakola parfait na zama be Voilà, merci beaucoup. Mado, tu peux temps se reposer. On a été ceux qui au peu ça tombe aux un peu ça. Ça vraiment émotionné jusqu'à la fin et puis bas s'abonner bateau non bas s'abonner sur la Karine Mado TV vous s'abonner parce que tu vois qui bon on a biso ya site na biso na ko bandolia ngonga mon côté to bando partager on a ba veuf de donner sa grande fille boye ils ont mutu musupa edanga pianga kopa mai mutu musupa edanga alambela nga pata katela nga ta fufu donc pona nini ba obazangi to sunga bango te to banda komeka mbona nga na bandolia na bango en tout cas vraiment to s'abonner massivement tala ka ba vidéo ba commentaires reproches et ça la bien. Voilà, merci beaucoup na Dari Diwanté ça pour la prise de vie, merci beaucoup na Killer Kilesi et to senga na batu pe bo kenepe ko s'abonner na Dikina TV chaîne na bino pe ya kitoko ezawana ezo sabi ba programme kitoko je pense que pendant yana ba mon image ya ndona biso moi si dans Dikina TV ezawana na ba émission ya kitoko ba programme kitoko donc abonnez-vous massivement na Dikina télévision merci na bandeko nyonso botali émission ya lelo to monani prochainement na ba différentes choses na biso bye.